C'est un projet de la télévision, la pour la colonne, il la journal, pour le peuple, merci, la fidélité, pour confiance, pour continuer à causer à Nango, le journal Nabinoto, pour la journal, pour le ancien ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, Azalaki président, le mercredi 23 juillet, Libosso, juge de la Cour de cassation, pour l'audience en affaires, il y a présumé détournement, il y a 19 millions de dollars en affaires, il y a construction, il y a prison, il y a ville, il y a Kisangani, il y a détail, il y a éléments, il y a journal, il y a Mikolo, Ezaliko, il y a comité élargi, il y a validation, il y a structure, il y a prix, il y a produits pétroliers, il y a vice-premier ministre, il y a économie, professeur Daniel Mukoko Samba, et Salimaki Kitoko, Kuna na hôtel, Kaver, na Pullman, Lubumbashi, héritier de pandémie, Fabrice Lundema. Comité élargi, ba validaki ba structure, ba prix, ba produits pétroliers na zone sud-est. Comité élargi ba prix oyo, bango ba sanganaki na bokambemi ya vice-premier ministre, pe ministre économie nationale, professeur Dr Daniel Mukoko Samba. Izalaki bongo mardi 22 juillet 2025 na hôtel Caravia na Pullman ya Lubumbashi. Ba nouvelle structure ya ba prix ya ba produits pétroliers oyo terrestre yango ezali pe ya aviation nationale pe internationale. Ezali pe pona ba gaz ya pétrole pe liquéfié pona zone ouest. Bosimba pe boye ba ke validation oyo ezali ko concerner mingi ba structure ya ba prix ya ba produits pétroliers terrestres pona zone ya consommation domestique pona ba société minière pe pona aviation nationale internationale pona ba zone ya approvisionnement sud-est. Bosimba ke réforme oyo ezali ko viser mingi peza pona ko réduire écart entre ba taux d'échange pe ko tombo la transparence ya équité fiscale pe ko lutter contre fraude minière ko luka ko stabiliser économie pe ko alléger coût ya ba consommateur. Tebeta bango isoletali major ya la police ya commune ya Makala oyo ya maîtriser ki ba kuluna moko oyo baza konyoko la population ya kwa oyo representant ki ba uta ko présenter bango liboso ya bourgmestre ya commune ya Makala. Reportage Alain Louzaya Diopé Ruitokin. Vendaki un certain moment commune à Makala tozaki na problème il y a insécurité sous-sté due au phénomène Kuluna. Mais depuis plus de 2 semaines, nous avons constaté la recrudescence il y a phénomène Wana et à la suite d'une réaction émotionnelle d'un des criminels qui a été interpellé, qui malheureusement a succombé dans un cachot au niveau de notre district. Alors il y a eu des gens parmi Bandeko Oyo, comme on a un iPhone, il faut bien les maîtriser parce qu'il y a quoi disparaître. iPhone, Moussala Naye, voilà Batoyo, Bazo Sala vraiment, Moussala Oyo, Yako Bebsa commune à Makal. Alors nous n'allons pas permettre, avec votre encouragement et votre soutien, nous devons organiser des audiences foraines pour condamner Bango. Pour azonga le soba makambo te parce que soba tike na papa ke okenda pesi mbongo azongi sous azongi ba makambo wana. Nous allons nous atteler là-dessus. Nous saluons quand même notre police par rapport au professionnalisme d'avoir mis la main sur ces messieurs iPhone. Alors bandeko o bateka kana marché correct bazala ki surpris ya komona ba élément ya la police ko bengana bango esika bango ba misala koteka. Reportage héritier Mapinde Mpe Alain Louzed. Bon, mauvais stationnement, ça les a d'abord interdit. Et puis, vous voyez bien que nous avons un slogan de la première ville, là, commissaire provincial du pays de Chassa, qui est Balabala les a où ils étaient. Donc tout le monde voit pour tempérer la décision, oh, les hiérarchies, on va faire ça. On a bien-être commun à tous. C'est juste ça. Donc j'espère que vous avez dit qu'on va se laisser nous se fait tous, ça balabala les alliés où ils étaient. Côté que la balabala na balabala parce que balabala les a où ils étaient. Il y a des liens appropriés où c'est les base à la carte pour nous faire vente na bango, bataki pour nous faire achat na bango, na ndenge ya kimia. Na quand na expliqué on a na place victoire, les place il faut en compromis à la na batmazo koteka, na batmazo ko se pas paisible citoyen va évacuer librement na occupation na bango, na ndolenge ni ba konti balengele. Tebeta kaka mutour na makabo etali ba fele société pour la commune ki kuna na koluka na commune ya Ngaliema po wapi eta ya pomo ko za ya ko beba makasi ba reporter ya info ngala bazala ki kuna grâce po ba héritier Mapinde. Tout d'abord bon pe ba donner pomme ma mine des athées donc éviter la partie il y a tellement à de la pomme mine des athées na ta mai mine des athées na pepele bo beba do ba mai ko tima pango do le tel voilà ya
ye banini tozala nini lokola mpona biso toza pemene na mai kufi fo edinda fort banakala badawa basavona na biso omona amtu apoto nyonso omona mai na mai kono sto kimi omona amtu omona poto na poto na fi basa ngo kiga chwa sala bako sala bangote babeta bakara bat bazinda fort kulena kulezaka atala fort kala couleur batia kaka na sur le téléphone de société mo bake moto moko babengaka savon noir ye asali mutuka uti na yango banda mwanda TV ya Kinshasa. Reportage nasali eloko oyo na maboko nazala basicatrice yango oyo ezomona mais na fourni effort na ngai eloko oyo ekomona sama matériel donc nasali yango na effort personnel eutile na bongo central ezali marque Kiaboire elingi lakisa Gamat ezali lokola brouette esungi yo kotonga ndako etongi ndako mais à la fin oke kobwaka yango na fundu donc ezali symbole ya ingratitude yango natie wana ke Kiaboire osali eloko ya motu ya me bareconnaître yo te na basoleta l'éducation babaka institut technique de météorologie itemat na mokuse bango bafongoli baporte mpona bainscription ya année scolaire 2025-2026 boleka mbangu na site oyo eza na barumbu kuna na Ista. Reportage ya Stéphane Skande. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yogelenge lokoyo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na inscription oyo eza kosalema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2025-2026 et kaka ozwa déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna basection eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na baentreprise en tant que vrai technicien baprofesseur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Premier test d'admission Et deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza kofungama kitoko koyekola kitoko informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esili te réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais pesa kopesama tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo esomi na kati ya istandolo avenue aérodrome numéro 3930 quartier ndolo na commune ya barumbu itemat ndolo mfumu ya formation technique. Complexe scolaire Mwapemba 2 Nikole Uti Koleka et Boba Keza école ya fondation Néron bozwi yango peza mingi peza na avenue Mwanga numéro 11 kuna na quartier de la paix na commune ya Kisenso. La Dilando reportage. Ndenge
kaka ezalaki prévu complexe scolaire Mama Pembade école ya fondation Nerombungu inauguration ya mobange esalemaki weekend eleki na siège na yango oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la Paix na commune ya Kisenso epai wapi ba bâtiment ekomi déjà prêt ba porte efungwami pour la inscription ya année scolaire 2025-2026 bosimbake initiateur na yango honorable Nerombungu sur place azalaki représenté epai ya bana emibale Bobo P. Rodrigue Mbungu, Bango Bazalaki wana, bosimbake cérémonie ya inauguration et bandaki na prière et pa wapi mosali na Nzambe abetaki sete ya bolingo pe motema malamu oyo honorable Nerombungu mabanga moyo initiateur ya ba complexe scolaire Mama Pemba azana yango pona komona bilenge batanga na ba condition moko ya kitoko ndenge ba bâtiment ya complexe scolaire Mama Pemba MPD ezali kotalisa bongo na sima ezalaki bongo ba témoignage ya ndenge na ndenge elekaki bakataki pe ruban symbolique bongo na sima basali na Nzambe bazwaki possession ya esika oyo ba prière to ba intercession ya kafu esalemaki bosimba pe boyebake honorable Nerombungu mabanga moyo azalaka mosali na Nzambe nde azali makasi na ye tango nyonso œuvre na ye ezalaka dédié epai ya Nzambe ndenge bozali komona prière etokaki kotoka bongo na sima basali na Nzambe basambelelaki Rodrigue pe Bobo Mbungu bango mutu ba représentaki honorable Nerombungu na sima visite guidée esalemaki pona kotala ba bâtiment ba salle de classe bien aérée et tongami na ba condition moko ya kitoko bana complexe scolaire Mama Pemba D bakotanga lokola kaka bana complexe scolaire Mama Pemba 1 batangaka nyonso wana na bokasi ya yemoko honorable Nerombungu na makasi oyo azali kotia yango na likambo etali éducation na micro ya Info Lingala boyo kabandeko ndenge balobi tonda njaba pesi biso eve oyo na initiative ya honorable Nerombungu que vive Mama Pemba D pour que par la gloire de Dieu et l'initiative du Seigneur tous les enfants qui vont y étudier ici et tous les personnels qui vont travailler ici soient entre la protection de Dieu. Pour nanga œuvre ou vraiment da fierté nanga non personnellement nga moko na ngona venir nanga à travers mon conduit son excellence on a bien plus que papa il a quoi ça les biso vraiment ça me va droit au cœur donc plaisir à trop pour na baleko abiso bazwa na ciment babano abiso ndenge ba ko éducation vraiment ba ko aller bien éduqué parce que les Mama Pemba D parce que un déjà ils ont ranassé na bikanga ou ils ont deuxième nango vraiment ils ont fierté na biso mono oui mwana ya honorable Nerombungu Rodrigue Mbungu oyo azali promoteur ya complexe scolaire Mama Pemba azanga kite ko pesa ba précision surtout comme ici Nzambe mettre le temps et les circonstances pour un journal lelo ezalaki facilité pour na biso na boto lelo makambo komela biso mais Nzambe pesa biso ka makasi ya ko zala na milulu ya lelo ezalaki inauguration ya complexe scolaire Mama Pemba D toujours ba initiative ya son excellence Mbungu Neron nous avons un makambo etali itemata kuna mtono institut technique de météorologie tout oyo eza ya Mbinza Delvo bango pe baza kusaba inscription pour la année scolaire 2025-2026 Stéphane Skandi ba détail boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo yango nde esalaka ke babenga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2025-2026 Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat Binza Ista na Delvo na commune ya Ngalema bazali kobengisa baparents nyonso ya Kinshasa pe ya ba province ya RDC oyo bana na bango bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique oyo na kati na yango bokozwa 3 options totangi radiotransmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais, pe
informatique ezali na pointe po bana na bino bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya ba option nyonso oyo totangi bokokuta yango na itema Binza na Ngaliema. Sango malamu oyo tomemeli bino na 2025-26 ezali ouverture ya section mibale, section commerciale et gestion na section coupe couture. Toyebi te na milieu oyo ba jeune mingi balingi kosala mosala ya maboko po wana mpe eza technique kotonga eza mosala eza na avantage ebele mosala oyo ezosala ke surtout mpona basi eza mosala oyo eza ke libela na libela otikali nango na maboko. Quand météo avenue Metelstat numéro 1 quartier Congo commune ya Ngaliema bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026 mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pamba te ba candidature na bango ezalaka conditionné na test d'admission. Premier test d'admission samedi 19 juillet 2025 à partir ya ngonga ya 7h. Pe deuxième test ekosalema samedi 23 août 2025 kaka na ngonga ya 7h. Bolekaleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. Ano batanga kawa o bakosilisa wa bokoki komona bango ebele sur le marché. Tango ba aussi sa classe na bango na domaine nyonso. Azana makoki ya ye moko kosala musala o ya ye koliawa a créer entreprise na ye pe azan apte ya kokende pe koluka esika musala esika mosusu pe bazwa ye penza parce que bazwi formation oyo ekoki penza mpona bango. Yango na bengi bino boya ebele boya non seulement mpona kowela komi komisa mais nalingi bokoma nanu avant botala ekole yango bovisite balaboratoire bovisite baatelier na biso mpe nsima nango ekopesa yo posta ya koya. Na religion moi ke midi en prière comment kabongo pa pasteur de Delandu bafongola ki déjà ba prière na bango ya kafu ba ke kozala bongo clôturer mokola dimanche 27 juillet kuna na palais du peuple na dination na ba détail. Nous y sommes. Enfin. Midi en prière vous invite sur 3 jours de visitation ici à l'esplanade du Palais du Peuple pour clôturer Baptizo Fire. Clôture de Baptizo Fire. 3 jours, vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 juillet, 16h. Apôtre Roland Dalo, pasteur Tédé Landou, chaque jour à partir de 16h. Revenez même déjà à partir de 13h, 14h pour prendre de première place. Jésus va se glorifier par les signes, par les prodiges, par les miracles, surtout plus par les transformations. Nous venons le louer, l'élever, l'adorer. Venez avec soif parce que Jésus-Christ va être glorifié. Nous serons aussi là pour élever le nom puissant, le nom de Jésus. Nous aurons à la musique Henri Papa Moulaja, pasteur Henri Papa. Nous aurons frère Christian Bukuna, ainsi que les chantres Nick David Chitenge et nos chorales de l'église. Ça finira par marcher, ça finira par aller, la sombre nuit va passer. C'est l'étendue où va éclater la gloire de Jésus-Christ. Venez en famille, venez avec soif, ne viens surtout pas seul. Invite quelqu'un. Nous sommes là, Jésus-Christ est Seigneur. Mathieu Zabien. L'opportunité aujourd'hui de prier pour l'un de mes enfants que tu m'as donné, Tédé Landou. J'ai pris pour qu'une grâce spéciale puisse pouvoir l'accompagner. Tu as placé sur ses épaules une grande responsabilité. J'ai pris pour que tu lui donnes force spirituelle
et physique nécessaire, que tu lui donnes d'avoir les yeux ouverts. Amen. Et tu lui donnes d'avoir les oreilles ouvertes. Je le déclare béni de toi, au nom de Jésus. Azala rempli de la puissance qui vient de Dieu lui-même, à travers son Fils. Je bénis mon petit-fils, qu'il soit béni, amen, qu'il soit crédible devant toi, amen, et devant les hommes. Des litres et des litres. Et j'ai la katina maï na momoi katina ye. Amen. Pour être à kaukati. Amen. Grande sœur ya Narambungu Yobaki a outé kukupa mikoleleki ya kundama kibongo mogola samedi 19 juillet na concession familiale ya Chumbi Bioko kuna na province ya Congo Central. Reportage. Akufaki na butu ya vendredi 11 juillet 2025 potokoma na tongo ya samedi 12 juillet. Ezali bongo mama Elali Mbungu Mbadu, grande sœur ya honorable Nero Mbungu, ye azalaki enterré samedi 19 juillet. Nyonso ebandaki nanu na veille mortuaire mokolo ya vendredi 18 juillet na Flat Hotel ya honorable Nero Mbungu oyo ezwami na quartier Mototo na commune ya Matete. Epai wapi tomonaki bandeko baninga pe bayebani bayaki wana pona kokabola mawa elongo na libota ya honorable Nero Mbungu oyo abungisaki yaya na ye ya mwasi. Samedi 19 juillet, nde ezalaki levé à corps na morgue ya hôpital général de référence ya Matete ex Omeko pour na concession familiale ya Chumbi Bioko na Mingadi na province ya Congo Central. Sur place, nde cérémonie funéraire ezalaki organisée. Boye tomonaki motei alekaki pona koteya na mokanda ya Apocalypse epai wapi asengaki na bato nyonso bamilengela moko na moko abongisa bomoi na ye awa na se na moi pamba te apres liwa vi mosusu ezali kozela biso. Boye batémoignage ya ndenge na ndenge epesamaki pona kotalisa misala kitoko pe ya malamu oyo mama Elali Mbungu Mbadu asalaki. Parmi ba témoignages tomonaki pe honorable Denis Kambai oyo azali moninga ya honorable Nero Mbungu yepe azanga kite ko témoigner misala malamu pe ya kitoko ya libota ya honorable Nero Mbungu. C'est une très bonne famille et la famille au babomba la damage. Donc c'est une bonne famille, vraiment. Deuxième témoignage, contrairement à ce que vous voyez à Pérez Nero Mbungu Fumwabangamoyo, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est le seul na cop na biso na baeli ya Moamba. Ozaki makambutu vraiment des prières. Je voudrais le dire devant tout le monde. Ba DG bazali awa, ba juge constitutionnel bazali awa, ba petio adimi oyo ba ebi na bien que ba komi ba barbi. Ba barbi ba petit. Ba moni ndemso no sa makam. Il faut ba que père na ba onenge zana. Atalati que Weston a systématique, mais c'est un homme de bien. C'est un homme fondamentalement spirituel. C'est un monsieur qui prie beaucoup. Bongo Nasima, oraison funèbre et pesamaki depuis ba gerbe de fleurs et salemaki pe recueillement. Et pa wapi bandeko baninga pe baibani pe ba personnalité ya ndenge na ndenge oyo bayaki ko kabola mawa na libota ya honorable Nero Mbungu balekaki moko sima ya moninga pona ko déposer ba gerbe de fleurs
pe ko se recueillir liboso ya nzoto ya mama Elali Mbungu Mbadu. Boye na sima ya dépôt ya ba gère de fleurs ezalaki bongo prière ya basali na nzambe oyo bazalaki présent na sima ezalaki kotombola cercueil ya mama Elali Mbungu Mbadu pona kotika ye na mabele toujours sur place na concession ya Tchondi Bioko. Boye ezalaki moment moko ya ba émotion makasi ndenge bino moko bozali ko constater. Boye bosimba ke mama Elali Mbungu Mbadu abotama na boma na province ya Congo Central na 1962. Azalaki mwasi moko ya makasi pe azalaki makasi na oyo etali entrepreneuriat. Misala na ye ya malamu pe ya kitoko nyonso ezalaki témoigner sur place. Boye tika ete molimo ya mama Elali Mbungu Mbadu epe mana kimia. Poto malonga pona bala bineza potiva pi mukolo koko melango pisa ka santé ya kitoko énergie pe vitamine. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos ponéribana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakae. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de tsamana. Sukana mbindi, ayo sukana mbindi. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. Bozalaki ebele pona kolanda info ngala journal pe pona bosoki bosipelaki na usa merci. Les gars ntingi matomi na zaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel ya grâce pour Baluzolo. Héritier mapinde mi asparzaki journal au montage sima kepa ya Christian Kenge Beningala bien rendez-vous mukozali ko ya revoir.